nalingi nayeba yo na mobimba nyonso yawe ya ndambo te o yaya nalingi nayeba yo nalingi nayeba yo na mobimba nyonso yawe ya ndambo te o yaya nalingi nayeba yo fungolanga miso nalingi namona yo na nkembo na yo yaya nalingi nayeba yo fungolanga miso nalingi natosa yo na nkembo na yo yaya nalingi nayeba yo nalingi nangaye nalingi nayeba yo na mobimba nyonso yawe ya ndambo te o yaya nalingi nayeba yo s'il te plaît fungolanga miso nalingi natosa yo na nkembo na yo yaya nalingi nayeba yo fungolanga miso nalingi namona yo na nkembo na yo yaya nalingi nayeba yo nga nalingi nayeba Yesu po ete sans ye me bayoko abiki te yango nalingi nayeba Yesu po ete na mobimbalanga nyonso nasalela bobele ye ya ndambo te Yesu mimonisama na bomo ya Liyonga Lompinga Olga la reine na mokitene Florence Matondo Mido mimonisama na bomo ya Pape Joy mimonisama na bomo ya Levier Songo mimonisama na famille Lompinga nyonso pamba te balingi bayeba yo ya ndambo te Yesu Kristo vraiment tozali na posa na yo ngai na libota na nga mobimba po ete tomona yo Kabuya l'homme puissant azana posa na yo Jino Loso na musala na ye ya alanga nzembo azali na posa na yo pona nini te Chiri Chara Mayo annexé azali na posa na yo République démocratique du Congo ezali na posa na yo Félix na lokuta na ye ya babezi ya lolenge boye azali pe na posa na yo poko yeba yo ezali ko bongola biso kolongola biso kati na mabe pe to bunda pona conquête spirituelle tozali na posa na yo tout congolais azali na posa na yo ingeta bana mvuluzi lipasa na nga ino ya CNT live azali na posa na yo nzambe po ete to mona yo bande ko balanzi ya émission to lobela mboka Kongo la pesi bilombote esika nyonso ezwa mibino tika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino tika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabilo bandeko balanzi tozali kokota la lombango pamba te bandeko na uti koloba la bemission o eleki lelo pe lazali kaka kolobaka ete Kongo bwa biso balkanisation e bandi kozwa esika na yango nani azali cause bandeko balanzi océan ayela kabino vérité rien que la vérité yango bomoni baza ko akile yango bomoni bazali koluka na mokili ya molili na kotia mwa ba poison na kokeli mwa ko salaka biso makambo ya mabe po ete bayebi ete solo o tozali koloba yango nde peuple azali koyoka pe bozali komona yango kokokisama na uteki na koyebisa bilo ete bato bakokufa nazali na liste ya bato bakokufa kasi bozali komona boni makambo ezali koya na République démocratique du Congo ndeko atelemi tikala benga kabako bandeko pamba te tuwali bandeko ndeko na ngai tuwali banguna te kasi bondeko la biso ezali kozanga limemia na yango to pe bolingo na yango ezali tango yo okome koyina moninga na yo balobi l'amour du prochain bandeko na ngai bolingo oyo yo kolinganga oyo ngala kolinga yo bolingo ngala kolinga Kabuya oyo lingi basala yo te kosala pe moninga tendeko tala moninga pembeni yebisa ye livre de vie lobi na biso oyo olingi basala yo te kosala pe moninga te tuna ndeko no congolais loba est-ce que yo za na amour ya mboka la yo est-ce que yo lingaka Congo est-ce que yo lingaka ndeko na yo Zaïrois est-ce que yo lingaka penza ko vivre na kimia na ekolo wa yo
tout le monde la mipanzi lo bana. Et si tu es le vrai Congolais, bo s'abonner massivement na Océan du Congo. Pambate kunande bozozwa makambo ya solo solo. Ndeko langa ndenge na uta ko yebisa bino base ezali ko sala na gouvernement ya République démocratique du Congo. Bomona ki base eli boso balinga basala ete ilunkamba gravement malade bakena Afrique du Sud. Base la gouvernement pambate bazoko kate. Quel genre de gouvernement oyo tozali na yango? Tala au sommet des chefs de l'État. Première institution, Mobeko Moyambo na ekolo Congo azali ko sala base. Azali ko sala base bande ko bangai. Image bokomona ya bato ya Sankoro o ezo défilé sikoyo boye. Et ali mayel malolo kuta. Bokomona bato na bazali ko sepela ko bobimi ya gouverneur. Baye ko annoncer bango ke ba tcheli bango gouverneur. Bazali ko beteli kambo ya Antonov ya kala kala. Bokomona bato ba Monique moko batelemi wana. Mais la li solo ya lelo bato ya Monique ba keite. Bokomona ba tche un tala lokuta atang baza ko distribuer ba vidéo. Bande ko bangai. Bezi wana tolingi to dénoncer yango yambo to kotela mama ya likambo na ye ko retirer yako oyo président de la République Martin Fayulu Madidi a pesaki na bato bakufaki na récupérer yango pe yako na ngala récupérer yango pamba tete ko vivre dans la République démocratique du mensonge, République démocratique du baise, République démocratique insensée, République démocratique de la nuit. Te biso to lingi pole e ingela la mitema mabato nde yango to zali ko ya to tchemoto na biso bakata bande ko balanzi baise na sommet ya chef de l'État, baise na mobeko ya yambo boni ndeko na ngai minyembwe bendele etelemi ya moindo na langi lango bache ya mpembe pe étoile balobi rénové. Tata mokonzi ekolo azali kokoka te. Bato bakufi te bande ko bangai. Bato bakufi te bato bali. Nanya kobeta tembe na oyo zali. Yo sala misala emonana na miso ya bato. Na Ejipito kino lelo bayebie. Misala ya loboko no yangu ya Farao amikanisaki elombe asuka liboso ya Isaela. Wana etalisi yo zanzambe mosusu te azalite na yokate oyaleki nani akoleka Yesu nanguya. Nani akoleka fumuki mbangu languya? Le vrai prophète de la République démocratique du Congo. Archange puissant. Bande kolangai. Pasipe mawa. Tala Félix asali beza koluka ba famille. Bandeko. Bisika oya sa koleka biso beto za koleka pola okeleko yeba solo. Ba photo wana boza komona ba famille wana innocent ba futi bango mwa misolo mike. Po balo babake ko pesa yako. Quel pays? Nalobi nani abungi sateli yote ndeko moko ya famille na yepe moto na sala matanga te alela te bachona boloko. Tolo baka solo te. Ngai na bungi si kabuya bongo bilo boyebisa ngana lela te. Nanganga te. Kabuya kika okuta ngai tama bebo mona kindeka sala ki audio. Il faut que moto boyoka ki audio te. Anita babe. Boyoka ki audio. Boyoka ki audio ya kabuya atambusi yango. Bisika ya bato bayike lobi te océan awa grave. Ndeko langa kinga leki koloba pona nini baloba te lipasa nanga tanga yoka lobi te ifona benga océan loba ya bongo yo bungisa bato bayike bongo la motango ya bato sans tuku osala matanga te soki na Congo to kokosa cercle ya pamba to bimisi misolo miyike bongo boni motango mabato bayike babunga la République démocratique du Congo bongo to sala DT tata mokezaki le kokata riba ya ina oya kalakala. Tata mokonzi akele ko tambola pona ko lutte contre la corruption na monga fula, lutte contre la pauvreté na monga fula. Boni ko toto lo bate. Biloka boye poani nango bozo monate ba pasa boy. Boni lokuta ya boye au sein ya moto ya tata mokonzi ekolo. To lobi to boyi lokuta. To lingi solo mwana mboka Félix Tshilombo lokolo zoko kate démissionner. Pesa Martin Fayulu Madidi makambo maye atambola. Sango alobaki malam. Alobi cardinal alobaki boye. Alobi mwana mboka Félix akokoka eloko te parce que il est coincé. Lokola akote ki la tricherie, akote ki na nomination, akokoka eloko te e bongaki Martin Fayulu Madidi azwe sika ona bonga sala. Ba yebisaki balobi zonga ozwa bandeko bayo bo travailler na bango.
Félix abengi Kabila bengi la 2h du matin pour na koyebisa na lingi to moni ba François Mamba elelo omoni ba tutu ba komika kelelo. Mais lelo bande kolanga itika na yebisa bino ete avion bozali ko mona ezali yango te. To retirer ba mawana biso to yebi vérité. Mwana mboka Félix lokola Kabi Este nde bomoni auli kimo abandi koya kokosa. Monsieur le président, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tika makambo zali kosala ekokoka te. Ndeko abungisi ba garde corps na ye rapproché. Boni lokuta boyeko. Bakufa lelo bongo to sala matanga te ata bino moko. Tolela te. Boni bandeko bozali kolala pongi. Biso peto kota ki na se ya mai to bimi ko kele koluka bato balobi ba image na lokuta. Audio ezali ko circuler ezali lokuta. Oh, bosali koyoka avion wana ezali nini C52 42 avion que président avait loué boni bozo baboye ko bomoni biso ba belolé la bino to retirer ba yako na biso to retirer yako ya président de la République Martin Fayulu Madidi Eli to zongisi yango na bakati ya minoko na biso bezi ya boezali pasi botala au sein de la République démocratique du Congo moyibi ezali lokuta ekomi makambo mabe wana miyingeli boboye bisanga gouvernement ko tambola ndele tata mokonzi ko la kosala nini fiasco la fiasco yango na yeko tourner vers peuple congolais tango bozomo na ba bezi ya boyelo kuta e bozali ko salama makambo mabe bozali ko salama bazali ko ya ko bini sabino ndenge tolobaka bolongo la liloto botele masiko lokola bato ba Rwandais ba telemik bendele la bango ngbe Congo rénové bino bozolo bani tango tata mokonzi osali sabino aventure pour occuper makamba STT tango tata mokonzi alika ko tabelo kata distraction pour ST kende asoka ba yango bale malembe pour le likolo tapis rouge bolandi bino moko lisusu kombo ya mola mobala ngola zali ko bosa zali ko kimanga po kombo ya ba Rwandais likanga mo makasi tata wana telemi ko nganga makasi alobi bato ya I2PS bosakana na Joseph Kabila te alobi bongo alobi bato ya I2PS bosakana na Joseph Kabila te lokola bosakana na Joseph Kabila te alobi Kabila azali ko mériter respect alobi makambo bongo alobi bobele respect na Kabila et puis alobi lisusu alobi bokeba poete boyebi malamu ete Kabila moto apesa Félix Bokonzi pe alobi Félix akosala 50 na kitine ya Bokonzi pe soki ba lobi lisusu akolongola Félix la Bokonzi oyo akotaki lokota eli français yango la bungi mama jawa boni basakana moto betala Félix lolenge lutte contre la pauvreté na monga fula boni bojoba boy yango la kotiela bino comment mettre alobaki ala kisaye na lutte contre la pauvreté basali projet babango ndenge ni bakoye kosala makambo matali bilanga bokolanda yango ndenge ni abani kolakisa ye pona kotombola nkite ye ekolo Kongo bana bilenge basali mayele basali misa benga bango basano mosala okolo zali kokoka te bokolanda mola mobali wana kabuya kochela bino na complicité Didier mobali ya mokuse lekita balelengi pamba te ezali koloba makambo solo menga sinde ko journaliste ko mona yo ezesengo surtout que kozana ndeko kabuya eleki nyoso parce que afasita kabiso tolobo tozana ngo bosenga ndeko kabuya yo kozwanga en pied levé mais na yebi ke za malamu parce que fallait toloba président de la République a yebisaki biso que azalina première des choses, il y a projet naïe et zali de lutter contre la pauvreté à l'obé Kolona et Langa. Tebe ke musée à lansaka opération ya bilanga. Yepe à l'obé fotolone et Langa pour na totombola kita ya mboka na biso. Yango biso tong totalaki. Tolobaka ke Congo ezali na 80 millions de terres arables. Et koke ko suka bongo te. Biso na mayele na biso totiaki tolinge tomika kosunga gouvernement congolaise ndenge nini akoki kosala pona bilanga wana ezala ya solo ezala te lokola oyo ndeko matata pono amemela kibiso avec affaire oyo ya nini oyo basalaki babimiselaki yango mbongo ebele à peu près 120 millions de dollars mais etikala kosala eloko moko te ba sud-africain bangwana bakanga bisaka bazonga na mboka na bango ba congolais baliaka lisusu biloko oyo ezalaki produit te pona bango
totali lisusu affaire wana ekoke kosuka bongo te. Ndeko Félix alobi tolo na bilanga tokoki kosala bilanga nde nini gouvernement azotia ba moyen tala makambo ya soni gouvernement akei ko négocier pona ba pesa batu masangu na niveau ya Katanga. Vraiment eza soni yango biso étant que ba jeune avec une vision fondamentale tozwa ki décision to sala projet moko ya munene sur l'agriculture, sur ndenge nini tokoki kosunga Congo na elanga. Projet na biso totiango agropastoral eza projet moko eza sur 26 provinces ya République démocratique du Congo. Et alors totalaki ke tokoki kosuka ka te na théorie sur que non toza na 80 millions de terres arables biso toye kosala toye kobimisa mayele na biso tosunga gouvernement congolais tolobi boye soki ke gouvernement congolais azali na moyen ya kosala na chaque province à récupérer ne fût-ce que 50 milliards de terres arables, 50 000 terres arables ou 100 000 terres arables, et koki ko facilité Congo a komana 2 millions 60 000 terres arables au tokoki ko consommer na bilanga na projet oyo toza nango ndeko journaliste ko komo na projet o ndenge zali eza projet moko ya mukiete eza projet ya munene to kaboli projet on habiteni 26 donc cela veut dire chaque province a sa partie nango. Alors ce qui te dit la province le quoi ya Congo central to ebike na forêt net ya Mayombe ce qui va récupérer ne fisque 50 000 hectares ou 100 000 hectares batie yango na compte ya bilanga. Province loko la Congo central ekoki kozanga masangu te ekoki kozanga nguba te ekoki kozanga madesu te. Soki tozu loko la na ville province à Kinshasa tozu kaka na partie loko la Maluku commune oyo bato balingi kokende kovanda te tandis que na ba pays eza développé bazo ki créer ka ba ville asika ba commune asika tokoki kozwa loko a commune na Maluku toke tozu kaka 50 000 hectares de loni bilanga tozu loko la province loko la Katanga dans son ensemble na 4 provinces nyonso bakati ya Katanga toloni bilanga tozu loko l'Équateur mobimba na ba province nango nyonso tozu 100 000 hectares 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 na chaque coin ya province wana tolone lango bilanga tokomona ke tokoki kozanga lisu masangu te ke totinda ba ministre pona bakende kozwa 7 tonnes ya masangu fo bakende une délégation ya 3 ministres ezali soni pona mboka lokola Congo. Mboka lokola Congo biso tokoki kozanga eloko ya kolia te. Mboka lokola Congo tokoki kozanga eloko ya komela te. Pourquoi? Toza na fleuve oyo ke batu bazana ngote. Lelo na monde entier batu tu bakomi ko envisager aya na Congo. Pourquoi? Ba ebike na Congo mai ezali zambe ezali. Réchauffement climatique ezo frappé mais biso toza na zamba. Est-ce que ndeko journaliste ebike ba uti ko futa Brésil 800 millions de dollars na compte ya réchauffement climatique? Pourquoi pas biso aussi to sala ya koleka ke tutombola lisu ba forêt na biso neti forêt Mayombe yango ne komi vide? Pourquoi pas to lona ya sika to bakisa lisu banzete? Pourquoi pas to tombola ba forêt na biso moto se lango promotion pona nini forêt na biso ekende liboso bako mape ko futa biso soki Brésil a 800 millions alors biso toza deuxième forêt au monde tokoki ko toucher combien? Tozali parmi les 5 fleuves puissants na monde tokoki ko toucher combien kana mai na biso? Est-ce que toyebi ke tokoki ko sey la paix énergie ya lac toko bando sey la lac na biso to produire gaz na gaz wana toko bando kotisa mbongo pona Congo toza wapi? Yango projet o biso to memi ozomona oyo to memeli gouvernement congolais soki à travers émission o bakomona biso ba contacter biso na ba numéro oyo 89 72 66 923 ce qui va bengi toko discuter na bango ministre ya agriculture premier ministre toko ya toko lakisa bino mayele na biso oyo ndenge nini tosali pona ke lelo biso to bimisa belema onyo so tosali vraiment eza na domaine na biso te mais to travailler na ben ingénieur ya domaine o ya agriculture. Alors Congo lelo avec projet oyo tokoki kokoma na 2 600 000 terres arables au tokoki ko consommer selon théorie autotika nango na mutu tozala na 80 millions de terres arables so to seli ata 2 millions
600 000 ya terre arable Congo ekozanga ya kolia te tokoki kopesa même na ba pays voisins ya kolia. Merci monsieur le journaliste pour l'occasion. Tikete Congo etombwama tobunda tokolonga. Na yaki ka kobeta mbela koloba ete to botoli bayako na biso ya Martin Fayulu Madidi le président elito longoli na ngai na ba Nicolas ba presse penge na ba King mokolo Congo o to pesaki bato bakufite na bande ko bisa bilo bakufite mais liwande sikoyeye ne loko esalami bino moko bokomona pe bokondimela ngai kasi peuple congolais ngai na yo totala miso la biso na este tokele ko bunde tumba poto longa marche le 19 soki ezali pona rétro commission bande ko to vanda soki ezali pona okele ko longola drapeau etelemi na este allons-y tokende to bunde tumba wala soki ezali poto longola Félix nazali ko senga la bato ya lamuka nazali ko senga la bato ya lamuka bande ko na ngai to bunda pona cause juste totala makambo biso tango naza koloba makambo bato bazali ko benga pamba te balobi ete oseya biso beto nito kota en direct mais en direct nazali ko kata pamba te ndeko kabuya zwa loba na ye nazali en direct te nazali ko sala musala ko en direct to ko kata pola ni to lobi ete to lingi to sala makambo malamu kilame bokile lokonde fam pekato jende talo take tumba biso to ko kibe tumba pola nini mama jawa salam aleko to ko kime tumba pola nini Olga Lompinga to ko kima pourquoi sango mokonzi ekolo ezali ya biso tozali na conquête sikoyo ase to umeli na ngomba to umeli ko talela Félix to umeli ko talela Hippolyte Kanambe to umeli ko talela ba américain to umeli ko talela bato mabe iso o balingi ko teke ko la biso Congo kasi sikoyo to tourner miso tala na ngambo ya nene nkulu bango bazali ko samba na baji bazali ko welaka ba distraction to boyi Congo ya distraction soki na ngangi boy motolo esali passe Toboy Congo ya distraction. Tolobi Congo au Congolais. Zaïrois en avant. To teleme, to kende, to bunda pour l'école wabiso. Miniembo bientôt. Congo rénové, bande ko bakati est, balkanisation, bololé ba Rwandais, ba telemi balobi, bango bazu est. Kasi tala Kabila ko Kabila nenga ko dondwa. Bakotila bilo mwa filme mukia kala botela eloloko ya Kabila na misolo azuitela yewana loko après sa New York ako keleka nguma la moto ako salaka nguma ako sala mwa physique ako l'acception bourgeoisie na misolo ya tata na yeto ya mama na ye na misolo ya tata na ya Hippolyte to ya mama ya Hippolyte boni théâtre basala biso ya ba mama sifa titi mama sifa lelo abungi to yeba kabisa mama sifa kenda te bon lelo to continuer kala ba théâtre Félix Paye biso ba théâtre tala marque na koyoka mbela wana telemi ko kele ko bisa ba militant alobi na bango bo keba boye bibilo moko ndenge ni président kotaki marque avo yango alobi président zote mais siko ya tabo boy FCC to kozaka la beso ba liale bombo mo bokanga minoko la bino bongo biso to tambola ba belolé ndenge wana bongo biso ba peuple congolais to ndi ba belolé bongo ba théâtre bongo zo salama moto ba bakolio avion ba bakolio bato pe o sala matanga te pe o nganga te lo bate conseil des ministres ya mbango mboko kosa tete po misolo ya leta mibimaka o ezala mbongo te budget moko ya pamba yango océan ko yebsa biloke to retirer bayako na biso président Martin Fayulu a retiré bayako na Nico a récupéré peto zali ko senga la yo Frank Diongo soki Frank Diongo papa na ngai ba arrestation ba futi bilombo po bokangisa biso presse penga obanga yote boni pe bojoba boy papa boyo kaka personne est-ce que bato bakoy ko menacer au aéroport pour la nibilo boza ko lukaka ba accusation sur accusation Congo komika accusation sur accusation finalement Congo ngo bolo baki état de droit wapi yango le peuple d'abord wapi yango mama yemo za na ambulance c'était mama yemo za de l'autre côté mama yemo ya l'état ezangi ambulance l'otili qui te bato bali ko souffrir le peuple d'abord banda la mama yemo te santé wa bato te Kabila santé ba bato te Félix na bata Kabila santé ba bato te au lieu que lutte contre la pauvreté lutte contre la santé te bande ko langa to tika kokosana na yo ki participer mawa na ba beze ya lolenge mais bientôt vous allez mourir. Que vive la République démocratique du Congo, vive les Congolais. Bisonyo soto focaliser maïle na est. Bande kwa ba Congo, bande kwa bipa inyoso. Bisiko vani bala ko chabana na ba base. Telemisaka bango po tetola la pongite, toza na ba base. Mais bisonyo so maïle na est pour la minyembo na biso ezonga ya biso. Drapeau et telemi wana Kagame toko kwa isa yango au nom de Jésus, au nom de Fumoki Mbango. Tolobi drapeau wana eza ya biso te e kozalaka pe ya biso te. Nazali ko lancer makasi. Félix
l'heure est grave. Ce qu'on a quitté, en tout cas, mon frère, laisse-moi te dire que tu es sous-tenté. Parce que des genres de blagues, on a République démocratique, Sonia modèle. Nous avons besoin de vivre malam, batanga malam. Et les alités, na goma libanda, na makamle solibanda, na mboka no moko, c'est député provinciaux, kata likola kozanga mbongo. Quelle honte! Quelle méchanceté! Pourquoi cette honte pour la République démocratique du Congo? Vive les Aïrois. Alors, bisolo bilo quoi tout ça Aïrois, to bunde tumbango, na yeko yebisa bilo na succès nanga. Tika nzambe ya lolo abatela la bino. Merci na kabuya l'homme puissant, wazaki na sema caméra l'imbattable et l'incontournable. Merci na coordination à yeme l'homme dans l'homme, c'est toujours kabuya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na montage via Didier fils de l'homme mobala mokuso aleki tabanelengi. Merci na Pape J directeur à recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare be miso bangai. Merci na Thierry Chara Mayo annexé bangonde batele marapona ko simba. Pourquoi pas Dino Loswa à Langanzembo bato bazako sepelisa mitema la biso alobi elengi ya makoso e boya nango fourchette. Kasio Félix elengi ni lokopesa ba congolais. Ya pondu la loso. Yozo pesa biso elengi ya nini ya kolela ya babes ya yolia kamisolo tala le couté ba monia Rwanda côté na makila qui est derrière toi Félix quand tu marches ezali mawa isa konkoy bonne kiso mongo de dedans et océan de la presse congolaise et ça la zouate plus 49 kilame plus 41 Abdoulaye Makengele grand frère propre bakula kalosako bampange muna ba Kongo sako bampange mbangba shina muna bandundu be yoso betu ke betu la betu benu wa munu benu zibula makutu benu wa betu ke nwana samna inchi na betu ngunga ya kunwana yao betu nwana betu tuba betu veye partout benu kele benu veye tila bona betu kanangezo la ve ngeke Congo la ve kanangezo la abonnez-vous massivement. Vive la République démocratique du Congo. Zaïrois dans la paix retrouvée. Il faut que Motani Tababin, la humble servante, maman Dele, maman Mokonzi. Ah, Guima Pendo Abolingo, Babak, c'est la haute de la reine. Ah, Séraphine Luka. Bisona Bino, joli qui est dit. Tokuta na mikolo mizali ko ya shemebe ya mona mayele. Toloba nini mbotele Manitoba. Kovo action. L'homme du président. On est toujours ensemble, restera ensemble. Merci na bande ko nyoso bozo benga, merci na be formation la bino. Bisona bino tobunda po Congo ezonga mobimba. Congo ezonga mobimba ye. Bye.